makambo osala sepelisa bato te. Budget oyo ezalaka voté pour une affaire sociale. Ezalaka po isala nini? Affaire sociale, makambo soni. Les aveugles partout na balabala pour na kosenga mbongo. Soni. Na mboka nini wana? Bana oba kufeli baboti. Bana oba tana bata kotangisa bango te pour kotangisa bango. Bana tana souci ya kotanga. Tout le monde a pu mboka mosusu non? Parce que tant que ça peut moi soka 6 classes peut-être 2 ou 3 ans mosala ko sala o bandi ko zongi sambongo à l'état o bandi ko zo malembe. Je dirais d'abord merci à toi Abedachou. Merci Nayo Abedachou. L'homme d'affaires ya Congo. O yazali mona mboka te mais a sala makambo kitoko na mboka o Abedachou. Voilà, mbote na bino, bino baye bolula ndenge na ba chaque fois chaîne oyo HD la Congolaise TV. Bino baye bolula lisolo ya kopupola, ndetro baraka to pupola. Merci beaucoup ndenge bo komi ko s'intéresser na eloko yango, bo komi ko comprendre faut kolanda ka émission to ko dénoncer ba anti-valeur pe makambo susu ya kitoko ko sale monakati ya mboka na biso. Précisément là nazana kati ya Montfleury comme d'habitude mabele mamé. Alors on a profité na occasion oya ko souhaiter un bon dimanche à la patronat qui est Espérance Ebongo et pourquoi pas à toi Bovik hein Katai Famba mon ami et Desh Derrick Amani motema ya Marie-Claire Yanganda hein apesi mbote vie borwana naozela naozela yango. Alors mbote na biso bino ba ebolula lisolo keto solo la makambo etali emboka hein. Là je vois mon vieux Mike Konjo maître Côte Kitenge hein Impact Kitenge na pesi mbote motema petite sœur propre Nadine Bibi Mbisoli na pesi mbote sikozali joie yombote et pourquoi pas à mon ami qui s'appelle mon ami mais c'est Gauthier Kitoko et à toi Basile Kitoko na pesi mbote Innocent Machaka na pesi mbote Nive Muganza mon beau frère et mbote ngwana et pourquoi pas à toi mon petit frère celui qui aime l'Afrique Tinanga Serge Kitelonga Babi na pesi mbote bisikozali et pourquoi pas une salutation aussi. Il y a respect à mon grand frère qui est Zakari Eminga Mangoto. Na pesi mbote na musiko zali, na pesi mbote na banso bali na kape kolanda. Émission oyo to popola, ato popola ba nyonso na bosani ba kombo na pesi bino mbote, boso mbote bisika bosali. Donc tout ce qui est toujours malamu na émission petit à petit. Lelo to ninga ketolo banini. Lelo na linga kina loba likambo ya soni pe ya mawa. D'abord, je dirais merci à toi Abedachou. Merci Nayo Abedachou. L'homme d'affaires ya Congo. Oyo azali mona mboka te mais a osala makambo kitoko na mboka oyo Abedachou. Pourquoi pas trop merci. Pourquoi pas Abedachou. Nalobi merci beaucoup. Merci ndeli solo to ngitolo balelo. Na likambo oyo Abedachou auti kosala. Likambo ni Abedachou auti kosala. Est-ce que ba homme d'affaires Yamboko Congo bangone ba comment affaires sociales wana tutuna na gouvernement na tutuna na ba yangela kamboko ba homme d'affaires bangone ba comment affaires sociales le ministère affaires sociales bozongi sa yango na ba homme d'affaires boyi bisa biso poto yeba Abedachou un étranger qui prend la responsabilité, il y a moi dans mon koboye, ma parent na kufa, a eu diplôme d'état, n'a pas si, et la femme a besoin d'aucune université, il n'y a personne pour l'aider.
c'est monsieur Abedachou mutazo ya koedeye Congo Congo tokende wapi tozokende wapi biso Congo mawa na sengika mo extrême ke botala nanu na cimetière ndenge mona kende kotala cimetière ya baboti na ye ndenge zali kosokela bango na poudre pona kokanisa baboti mo mingi tolanda. Voilà, merci. Bolani mo extrême ki kaka. Utala ndenge mwana wana zoko sopa poudre. Likola tombe baboti na ye. Mwana kufi li baboti. Baboti bakufi batiki ye azotanga abundani tia diplôme d'état. Likambo ya. Isa likambo ya bino l'état. Le Congo totika ko sala hypocrisie. Tosana ba opportunité nyonso basali ya l'état. Je parle aux dirigeants, vous les dirigeants du Congo. Pour nous makambo ya soni, affaires sociales et kenawapi. Affaires sociales et kenawapi. Pour nous avoir même une responsabilité, ya bana ou bazana posa ya kotanga, ou ba kufira ba boti. Ça va vous coûter combien? Ya kuzo responsabilité ya bana oyo ba kufira ba boti. Mwana zana posa ya kotanga moya kotanga ezate aye na ba dossier to mikano ba bengaka ya ba nini ya décès affaires sociales otali oui mwana zotanga classe pour continuer ko foutre les classes l'état ça va coûter combien mbongo combien tozana ngo na kati mboko yo mbongo combien je parle au gouvernement batata na ngai bande ko na ngai bozana gouvernement Butala no likambo ya bano bazana posa ya kotanga. Même on la kotanga ezate pour baboti bazati. Un expatrié Abedachou a sa responsabilité ya mwana Congo. Ola, c'est la honte. Ils a soni makasi na biloko aboy. La République démocratique du Congo, opportunité, richesse, tout ça, c'est un expatrié a sa responsabilité, il y a mon amboka. Affaires sociales, les amboka. Ministère de l'enseignement, vous allez kawapi pour nous recenser peut-être bana oba koufeli baboti. Pour vous avoir une responsabilité. Éviter tant vous allez libanda vous avez un projet mususu ce qui beaucoup mieux si vous avez beaucoup de beaucoup de mécanismes mususu et ça la kanini et ça la vraiment nini na affaire sociale à moto éviter comment ça marche et budget ça la combien d'années nani moko budget ça la combien. Pour ceux qui le lobby beaucoup qui peine à venir famille va pauvreté mais les fiscs bano bazana posa kotanga ba kufela baboti beaucoup sont en responsabilité hein pour nini makambo ya soni boy na République démocratique du Congo na lingi na popo la pona makambo itali affaire sociale mbongo ezangi biso na Congo Congo ezangi mbongo
Pona kotangisa bana baza ba orphelin. Congo ezangi mbongo. Pona ko soutenir ba veuve. Oh non. Totika makambo soni. Tolongola makambo ya soni na mboka na biso Congo. Congo eza na mbongo. Tokende ti wapi? Tokende ti wapi na makambo ya soni ya Congo. Un expatrié a une responsabilité. Il y a moins de moka. C'est le niveau des réseaux sociaux. Dès que tu as une émission, dès que tu publies, il y a un yango. Amoni que ça na mwana moka kufela baboti, akena cimetière, akikotia poudre na baboti na ye. Abengi mwana une responsabilité affaires sociales boza wapi gouvernement Congo. Boza wapi pourquoi kotika okima ba responsabilité na bino. Pasi ya boye makambo ya soni. Yango ba budget ngo bo votaka na ba parlement o yaka pa na bino na gouvernement. Et ça la rapport détourner yango. Loko benga bino mi yibité ba koma ko benga bino kaka. Benga bino bakoma ko ni kuto benga bino. Ba bino bo yibité. Bino bo voleté hein. Bino za la kanene détournement. Vous êtes des voleurs. Vous êtes des voleurs. Ton changer comme vous êtes des voleurs. Ba mbongo ekota na mbongo. Na ipete ce qui évolue ça le chaque année. Ce qui évolue ça chaque année, il y a mbongo ekotaki na chaque ministère à sali na ngonini. Na yebite. Un Congolais comme tout Congolais. Mon amoko wa kufeli baboti na ye. Un expatrié aux responsabilités na ye. Et puis surtout ça, au gouvernement, tout tala. Nous les Congolais, on est là. On est en train de regarder un expatrié à sa responsabilité à moi dans mon Congo. Bino batata na bino wa misusu. Moko mu detangisi binoti. Surtout bino bele ba kaboza na parlement. C'est le Congo. Mbongo Congo ne botangi nango. Lelo ko mobeta tolo. Hein? Ba Belge ba tindi bino ko kotanga libanda. Mobutu tindi bino ko kotanga libanda. Mais le lobby nous beaucoup cause bana oyo ba kufeli ba boti na responsabilité. Un expatrié comme Abedachou a sa responsabilité à moi na. Pour tangisa ye. Sonia mboka. Bomo ngo tamuso esengo mais Sonia. Biso ba ya lobby. Tokomi ko ba soni makambo bino ba boti na biso bo sala. Makambo bino ba ndeko na biso bota na gouvernement bo sala. Et comment ça la biso soni. Bokani saka peko er mogobo bakonza mboka mususu pe babanzaka er moko batali weti oyo mbongo isala moi perte na délégué mais bino un ministre soit il a voyagé avec son bureau mobimba ba voyager un tel s'il veut voyager avec son bureau qui te comprendre et la population a bénéficié à quoi na onyo sur nous ça. Balobi soki mutalobi loko eswe yo se kalobi likambwa solo. Bolongola ka molimo ke mutalobi loko eswe bolukaye. Boko bomanzoto kasi molimo te. La révolution arrive bientôt. Bino ba musana bino bo détourna kaka. Po bino ba famille na bino ba sala ka malamu. Bino bo vivre ka malamu e Congolais nyoko. Mokolo ezali Congolais ko ba mutoko bimate. Ezali. On vous dit la vérité. Ministère des Affaires sociales. Moi je ferai l'effort. Il y a au commandant du ministère des Affaires sociales na yebanano. Musana bango ezala anine. Bande konazo se na promettre bino. Moi je vais le faire. Ngana okena ministère des Affaires sociales na tuna. Mbongo ya budget o ba votaka ba pesa ka bino o sala na ngoni. Parce que tout le monde a même bande konazo ba handicapé ba papa ba maman ba handicapé libanda. Ba aveugle ba tama na balabala ba senga mbongo. Hein? Mais bozo exemple ya mboka mususu. Bozo exemple ya mboka mususu ndenge ni basalaka. Hein? Affaires sociales. Peut-être au y a un ministère wana oyebi petit na nangote. Il faut demander aussi. Ministère na ngai musala na ngo ekozala nini? Ba expliquer yo. Bandeko, tukomi koka soni. Soni comme sala biso.
pour biso tona ba camarade belé baza na bamboka bapaya tona ba camarade bafani na bamboka bapaya soki bazo yoka biloko boyisa la soni andeko nanga ozo banza ke ozwa olia otonda obongisa libota na yo mais soni pe ya famille na yo babanda kofinga boni bazalaki abakimi batiki Kinshasa mabulu banini tout ça bakeba comme kofinga bango lelo so muta moninga libulu akanisi mais unité à Congo tant bato akanisa kango bakanisa kana mutu moko lobi mwana mobali oyo mbala mo bakanisi mama yemu voilà des valeurs hein? Voilà des modèles à suivre yo otiki apprenti nini oyo Congo ko kanisa olobi apprenti nini oyo zo kanisa otika yo mutu za na gouvernement yo mutu za na ba entreprise à l'état yo mutu za dirigeant quelque part apprenti nini yo zo kanisa otika pour lobi ba kaniso nango eza nini ngata na longo kitambo pona ko na bandal eza na pomo ko na lekaka wana tala souvenir munene kombo pongo na nini c'est un devoir. C'est un devoir. T'as la souvenir moi on a sala ya pont wana. Et même le maréchal l'a félicité. Yo otika nini. Moninga na bino, je donne l'exemple, faut le bar exemple. Moninga na bino aye ko kuta batu na ministère na ye. Bazwaka prime ba 2000 ba 3000 le prime est ba 500 000 voilà un homme. Félicitations à toi Jean-Lucien Boussa, c'est pas pour rien le premier ministre Sam Malobi que vous êtes le meilleur parmi les ministres. Félicitations on les apprend comme extérieur à talobi bokanisa yo tout ça qui est ministre moko awa ou bongisa qui vit na biso ou saki qui tous à malamu Jean-Lucien Boussa tomba apeke maswa ilombe mobali c'est ça un homme na tuni yo landanga yo tika nini comme apprenti ici kozalaki tango zalaki lokola ministre tango zalaki lokola gouverneur tango zalaki lokola député tant que vous êtes mandataire, au tika kinini. Akamba soni. Combien des enfants orphelins où ils ont une responsabilité? Combien des enfants où ils ont une responsabilité? Beaucoup de tika ba expatriés, ba na une responsabilité à bana mboka. Soni. Soni penda. Pas jusque là quand même, pas jusque là. Hein? Boy, ti wapi to kende. Bo changer là le lengi à kozala. Bo changer le lengi à ko diriger. Bo changer le lengi à ko diriger. Le coup la commission est comme un normal, au sali commission na yo zimbongo ça va. Mais botika kuiba. Et puis mbongo zo kozwa. Balobi tango nzamba pesa ka po o kabola na bato za pembeni. Ndenge na otuna. Ozo responsabilité à combien? Ata na quartier à venir siko fandi. Ba felon baza wana. Ozo responsabilité na bango. Okolo ke baba na yote. Mais ce sont des Congolais. Mbongo no zo sala pona loenge. Tant que je suis besoin de $300 pour attendre l'université à Mbessila. Mais c'est 500 ou 1000 ou plus de $1000 au bébé sac par jour tant que n'a pas boîte. Toka Sony na makambo abulu. Sony to sala biso ba elite ya lobby. Makambo salé c'est peli ça va tout. Budget où ils ont voté pour une affaire sociale. Ils ont pour ça nini. Donc comme il est là, na culture et art,
nini fonds de promotion culturelle va voter budget nango batindi yango après gouvernement baki ko defa defango sans que ba culturel bango ba defa yango ce qu'ils appellent les affaires sociales. Affaires sociales, makamba soni. Les aveugles partout na balabala pour na senga mbongo. Soni. Na mboka nini wana. Bondima pe bobimisa ba aveugle ba bimaka na balabala, ba tellement ni ko senga batu mbongo. Ça c'est quel mboko? Mboka nini abo? Mbongo ezangi na Congo. Mbongo ezangi na Congo pour encadrer ba aveugle ba bimaka na balabala. Mbongo ezangi na Congo pour kotangisa ba orphelin. Be batana posa ya kotanga. To kozala musala ya maboko. Beaucoup de gens orphelins ba ebele. Et les petits chèques ou ba sa pe na balabala. Beaucoup de gens ba encadrer bango na misala ya maboko. Affaires sociales. Mbongo ekendaka wapi? Mbongo ya affaires sociales ekendaka wapi? Et ça passe pe mawa na biloko aboy komona ke ba koloba ke Congo le pays le plus riche mais buzo beleki tout le monde va expatrier ba to ba koluka na bango mbongo ko sala commerce ba bana ko s'occuper na bana mboka na biso ba soni pe mawa et da soni pe mawa makasi na biloko bana ngo pe baza combien bana ngo baza combien au Congo oui pour recenser bango bana ba kufeli ba boti bana ba tana ba kotangisa bango te pour kotangisa bango bana tana souci ya kotanga tout le monde a pu mboka mosusu non bazo tangisa pe mwana soka 6 classe balobi peut-être 2 ans ou 3 ans mosala ko sala obandi kozongisa mbongo ya l'état obandi kozwa malembe ça c'est fait beaucoup zo mwana botangisi mboka etangisi et puis si mosala pendant 3 ans zo sala mosala bazo pese peut-être 50% zo na caisse à l'état ko sala bozo nga ba initiative ba lita lobby batu bakozwa Congo lobby bokomi kotika bango boye na ndenge ya soni biso esa biso soni biso baoyo soni makasi mboka Congo ndenge toyebi histoire ya Congo ndenge toyebi opportunité ya Congo aza nango tala soki omoni bokoka te mabe moko pe motu mwindu oyeba kodémissionner te so omoni ke nakoka nanga te natika nanga bokokaka te okende kaka ti bakosa soni balongola yo tomona kutu babétise ezosalema awa bamakambo esalema babétise ebele oke motu fa démissionner mais akokodémissionner te je donne ce même exemple ya Ram. Si c'était moi le ministre, j'allais démissionner. J'ai dit la vérité. C'est une vérité. Parce que vous avez culture wanate, il y a des missions. Vous avez culture wanate, il y a quoi encadrer. Vous avez culture wanate, il y a quoi aider. Il y a n'importe quoi. Mutumundu, atali kambwa soni pour démissionner. Akokate, aufana wana. Pour nini aeli le koso ya mbongo, le koso ya bozui, honneur. Na ebite soki na baksanini. Soni na biso ba congolais. Na ebite soki totelema mokolo nini parce qu'on nous dit toujours debout congolais. Totelema ngondeni, totelema ti. Totelema mizana ba tumoko ba zongi sa biso fanda. État de droit. Tout ce qui est dans l'état de droit et l'andela sur bateau bateau ni ngamboko itambola malamu te. Affaires sociales mbongo kenaka wapi pour toujours mona ba aveugle na balabala est-ce que zalaka kana Congo ba aveugle pena en masse bazalaki na boulevard du 30 juin bobengani bango na boulevard du 30 juin pour boyebi kuna moi ba diplomate bazalaka ebele. Alors, boyoko tinda bango côté à stade des martyrs, entre stade des martyrs, n'a parlé du peuple. Wana niska ba vegle pena ba kuma.
soki kaka feu rouge epesi yeah bokomona bisika bakouta ata mosusu bokoyeba te makambo ya soni o Congo ezo kosala mawa na mboka na ngai patron a dit lelo ngena lobaka likambo wana ke isa biso soni to mona un expatrié ayo sala commerce na Congo azwa mwana moko we ya congolais akufela baboti. Entre-temps, gouvernement congolais ali, entre-temps, ministère des Affaires sociales ali, gouvernorat ali, makambo ebele soni pe mawa. So bino sala bino soni te. So bo botan wakata bino nzolo ka soni, mais biso sala biso soni. Bye.